Mboule zobeta lelo donc na nenga jeté. To éviter ce ba to fêter to ba fêter te bota likolo ndeza oyini. Eh qui ça c'est ya yo monde ni lelo journal lelo ngande ni ya. Journal lelo ndeni ya. Mboule beta na nenga jeté wa. Ba bala mbongo te ba fêter ndenge nini. Batu mbongo ya te Mboule beta na nenga jeté quoi. Bala mbongo te ba fêter lelo ndenge nini. Mboule ngo buma makasi ko. Ya Mboule beta. Mboule beta ngo kin tombe lelo le 1er janvier 2020. Balobi Mboule beta. Mboule zobeta na nenga jeté quoi. Demoni le Mboule le 1er 2020 Mboule zobeta. Est-ce que va faire ça va fêter en fait? Pour la ngai ba fêter pour la ngai na fêter en fait mais na fêter pour essayer ngo. Na Mboula bo. Oui, les autres problème te. Ba do bimandeni. Ba bimana bango so ninga chéri na yo. Okosi mabe parasolaire za mutuka o bimana yo. Nambula boy. To sani nzamba yebi kwa mbongo ezate nga petiti mbula to zakala kata bandako. Bobi matelelo. Bobi mate po malonge ezate. Bongo so to sande ba feta kala mbongo. Mbongo ezate. Yango nzamba bika kitisa mbula po biso to fana bandako. C'est la bénédiction. C'est la bénédiction. Azo ça nettoyage. Azo kundula biloko yaki ya mbuli kaki. 2019 allez. Azo mbimisa notre fleuve que océan. Azo longolango et c'est moto. Mais bah on fêter que la moula bo. Que vous fêtez. Nambulo. Après la pluie. C'est le mauvais temps. C'est le bon temps. Mais la Congo il y a partout au monde. Ok, merci Bénédex. Je vois le mini. Namboula Nézobeta. Ouais, Mboula, désolé que ça m'a pas molli. Et que nous sommes toujours visités par l'Éternel, notre Dieu. Et quand on a vu sur le terre, le pan aux insanités, il y a 2019, c'est qu'on a bête à coup de balai. Tout le monde, sanité, nous, c'est donc qu'on allait. Continue dans l'océan. Poubelle et Zali dans l'océan. C'est que nous sommes comme nous sommes la rivière et que na banani ma fleuve de l'océan.